Bonsoir, bonjour Nathan, écoute la bonne va pays étranger. Je salue na tous les motos azalaka na Katia Kolanda émission la biso Bolingo ezawapi. Le lot dit kolobela pourquoi ami lobby ennemi? Pourquoi lelo moi sina mobile lobby démon? Pourquoi lelo bosali bien lobby qui jaloux? C'est ça tout ça vous comprendre était mais na Katia Bolingo ezawapi. Pour l'ensemble le bito lingana ndé tout ça ba le auto partager na bino lelo tonga to ba toujours encore pour na par rapport il y a ba sujet aux ali ko le kan internet na ba sociaux ba nyonso disons pape azo proposer faut beau comprendre ezali nini bandeko parce que ba lobi lelo to ta mona monde il y a code mode accord de l'axinine mutazo ba likambu ato sekisayo mais lobby nanga ko changer le okoye bati le pape appelle ça qui il y a façon de parler bon mon nanga tambusi et bouger mais aucun pasteur à part pasteur Masolo Tonasi yé azali koloba après aza comme motumabe mais ba pasteur obolingi kolobate et ça pas le problème tout est là au pape ko sala n'habiter les préparation il y a 566 o eza yani pourquoi toujours que newana et on te inkolobela pourquoi lelo tolingana bandeko na ngai ba sœur na ngai ba frère ba biso ko moni tozali na ekiri ka tozali na famille tozali na église toujours la famille ce que tozali place mo tozali ko travailler toujours la famille totika ko yoka totika ba fiance totika ba manière de vivre vraiment ko ya mon avis hein oko seka mutu o sona mutu entre le bi il a trois codes saint trois fois hypocrite ignorance kokosa moninga na maloba ko bana moninga maloba kitoko mais na motema osana ye même placité totika parce que vie comme une codé vie est codé parce que vie le vie lobby souté vie le et on moni toujours carbona sans que soit sans décision sans nini parce que envoûtement total les na kati ya vie ya biso to la na ona bandako envoûtement total na ba portable na biso ça fait mal envoûtement total na makambu to loba envoûtement total ben fiance ba pasteur et ko ça va bisoter ben fiance ya kitoko nga mobali kitoko nga mwasi kitoko nga na za boye eloko wana zo ma biso na monde yango wana tozo kokoma nesi ba wumbu ya kitoko na biso surtout ceux qui balingi na batu ka osaboye soki lelo na mbongo osaboye ozali kamo ya mana mosala toujours ka concurrence tokocha ba photo bo mona ba nenge ba kufa botala bat nenge bazali ko sambwa na batambongo mais bazokunda biso kana sama bele biso nyonso ya moto lobi makamba pape faut pas comprendre vie ya masolo to loba ezali codé ba nsala nzambe o balingi ko tamusa koma nzambe na monoko na bango mais na kata bolongeza te kaka fiance ko kabola batu ko sala boye ko tonga na batu ko sala boye église na eto na batu so za mbongo te akomi ye mo boye so ko na mbongo akomi guerre poni ni ya o balabi ignorance et stratégie, façon de parler, idéologie et mensonge. Il y a des temps où biso na katia gouvernement o. Boy bango des temps où biso ya wana lolo na suki awa pona lolo esengaki to clôturer wana vous êtes toujours branché na katia chaîne na bino NG4 cadence info pour mon.com c'est parti l'abondance ba tout o bola a besoin bo sunga biso na katia émission na biso bolingo ezawapi be émission il y a live ezali aux émissions il y a plateau NG4 cadence info pour mon.com pour comprendre je suis l'attaque président de la chaîne pour mon na kata plateau pour mon na katia live t o ya Facebook c'est que Facebook c'est là mon Facebook au ça na compte na Facebook ils ont mais ça compte entreprise au ça na compte ya Facebook au ça la live na yo ezali chaîne internet au ça tout ça na site internet pour nous payer en fait un site toute l'entreprise est un site pourquoi entreprise
côté dans site na biso tala boy parce que eza makambo et mais eza concurrence et via le communiquer concurrence tu vois une émission ya concurrence tout détaillé pourquoi concurrence na vie ça marche pas parce que Jésus-Christ est aleki Fox na banzoto batunyo surtout ça différent ngana ça différent yo vous êtes différente ou ne pas comme ça babi qui jaloux et pense à vite olingi mutu linga na passe na bisengo mais qu'on y aurait mutu lingi te ko boya pe mutu na lingi te parce que mutu no boya lobi na ye o banini comme ça na c'est pas na bateau bazaka moteur malamu ti kufa na ye a changer à vite asa toujours na façon de parler il y a maloba toujours o a promaki mutu asa na mo ti a kufi na ngo mutanelo amona kalola parce que maloba na yo mutu egotikala osali mutu mabe na motema mutatika na souci lobby okomo prêcher lobby okomi pasteur lobby okomi muta munene lobby ma mutatika na motema pasi na sala mutona nini na finga kiye na tonga kiye na sala kiye nini apotemi na cher ozoteya apotemi na libanda nzamba lobby boya okomi ko pesa batu makasi ya ko prêcher ma mutoze batu na sala nini na loba nini place wana ezama pasi oh l'autre monde a monté avec 4 versets avec parole de Dieu monté ma bengi dans le comité saint malamo yo comme saint yo moko mi saint yo moko comme saint vraiment c'est-à-dire veut dire j'ai dit voilà bon ça va brancher parce que minga le bezali mais le c'est ka court pour na tout le vérité oyo ya bolingo et za wapi na vie ya batu lelo Facebook to ya na émission ya Facebook pour na comprendre oui tout ça ko sambwa siko soko le na Facebook yo le ngara j'aime osuka wapi o le ngara ba aimer na Facebook osuka wapi o le ngara ba sepa na Facebook osuka wapi o le ngara ko lata o le ngara ko loba o le ngara ko chaba photo o le ngara chaba video o le ngara ko saba ba mona yo na bana yo ba mona yo na affaire na yo na kata Facebook mais nzoka tout ça livré ya makasi yeba ko na Facebook yeba le kamolingi nzamba lola abati la biso www.njktcadenceinfopourmoi.com. Voilà, c'est parti les bonnes. Tout ce qui nini na bolingo eza pe to bana na bolingo zapi. Merci nzambe zolo kumu na chaîne oyo bolinga mingi sans polémique, sans makama biloba loba. Tout ce qui lolo awa na bolingo et zapi à prochaine borozwa. Pourquoi bolingo za kosila na kati ya vie na biso? Merci beaucoup de l'émission na biso oyo esengaki ka pona to fongola papa ya papa na biso pape azali sommet na ndenge ya koyeba ndenge ya comporter ndenge ya kozala na kati ya masolo na kati ya vie na l'église na ba couple ndenge topesika moi détail tokokenda ngo na monene mingi pour comprendre. Merci nangi kana remercier équipe oyo ezosunga biso bato nyonso ya équipe na biso. Voilà, merci beaucoup na yemoko maman présidente Sandrine Mbala atali masinangai na dope sous directrice na biso. Merci Galé de Jésus azawana pona ko sunga biso na émission na biso to sala kami na ye ya live ya bolingo ezawapi Galé de Jésus to zawana na pasteur Jean aussi pona ko pesa biso émission na biso o to zaka toujours na bolingo ezawapi par rapport ya ba couple ndenge on va na libala. Voilà. Tout ça, on a soutenu Imoko Nadège Kitoko na émission qu'on partageait sur social na nenge ya NJKT Cadence Info Promo. Pourquoi pas Corny Mawete na kata Gisasa Patrick na Brazzaville surtout soutenu na Brazzaville Aimé Botamba azawana représentant na kati ya Brazzaville il y a NG4 Aimé Botamba je salue aussi merci maman ça toujours fort Zamba Sungayo ne sa finance ozo sala. Surtout yesiko awa pesho badika na Bordeaux babe aza na biso ale moins Mireille moins Alexis Yamamoto to yena ba pasteur pourquoi pas Sylvain Koussou azakaka na kata biro susu na ma pasteur balobi pasteur racheté azala biso azosunga biso na conseil pe na osingi nzamba pambola yo na auditeur sala pona 4 pasteur Daklo, pasteur Etienne Jalakanda, azawana venangai papa na biso, papa Mokusa, na salé aussi, papa Tchebo, na salé aussi, balobi
Georgette Chamba évangéliste maman Oumela babi Raissa na Luanda Landry boza ebele pour na ko remercier bino boza ebele nezala kaka amanda la duchesse boza pena ebele babi soto bandi awa to sukate et ka émission court pour na to clôturer na bino awa babi évangéliste José pourquoi pas au balobi évangéliste Kuka. Merci na batunyo so o bolanda biso na NG4 cadence infopromo.com. Émission qui toko boye ezaka pona to vansi hein to remercier batu o isinga ki to remercier mais vous ebele to bengana pona to sungana na émission o ya kalate boko sepela na émission lelo to suki awa tu n'as qu'à te remercier bateau bateau sunga biso na financement bo sunga biso na nenga financement matériel contactez-nous na NG4 cadence info promo mariage na yo anniversaire na yo événementiel na yo esengi publicité na yo zalawana pona oyeba NG4 de bon travail. NG4 c'est la solution, NG4 c'est l'amour, bolingo ezawapi ezana kata NG4. Et au moins, tu fais un peu pour pesa bisogno ce sengo. Tout ça wana pour na to vancer. Merci na batunyo o boyaki na biso na émission na biso bolingo ezawapi nza malola a pambola bino pe apesa bino emingi. Le loto suki awa. Merci.